Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bombole mayele masilinga na komizoba na lela kayo. Pasteur, wane okomi déjà la musique mo profane. Na te akana exemple. Sali na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV, Darling Love la bino yo la canon, bambote partout place bozwami, na profiter encore na pe sambote na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne, mbote na o papa et na Freddy Chibangu AG Trad, patron de patron Daddy, bambote na yo place bozwami, na vie na nga Jupe Panda 5 fois ballon d'or na Suisse, bambote na yo papa. Kaka neto mesana ko sepelisa bino na émission vous avez droit de savoir. Non, vous avez droit de savoir. Lelo Darling Love. Toyambeli bino lelo na émission. Vous avez droit de savoir. Toyambeli bino pasteur Lité Akanda vraiment. Potozo koma wapi. Totali nanu na politique koto. Mbutu mbutu ezali. Toye koto ba journaliste internet. Mbutu mbutu. Aujourd'hui, quand les journalistes bakomi kofinga na ba artistes et musiciens finalement tozo koma yango pasteur Lité Yakanda lelo il faut até na na micro ya Darling Love na émission vous avez droit de savoir mais titi masoko ki ko fongola balandinyo so ba mona invité nanga o naza na lelo na plateau o toko solola na vraiment makambo na utiko ebisabino. Merci beaucoup, Metiti Maa, Tozana Moussel Nanzambe vraiment, au Biono Soboyebi, pasteur Lité Akanda, Lolo vraiment, photo solane, émission, vous avez droit de savoir, Potozo Mona, Batumingi vraiment, Babungi Nzela trop, Lolo Toro Solola, na pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Boni, papa. Ya Wenabiso, Tata Nabiso Alikolo, ya Zobatela, pour être ceux qui y a Batela quitté, Ngana Yopetunga Kito Monanate. Nde yango tozokumisa ye tongo midi pe pourquoi pour ete yenda za malamu mingi na bafi na biso na lobaka boye soki eza na mboka o bazoloba mwana za lipamboli biso awa na monaka elongwaka mwa lipamboli mokie pour na citation de vie moma ke batu baza na pasi mutu akoko sundola pe oya ye mwana yambwete na kota mwa moke na mozindo. Il y a un message topé na mituna oyo kotuna ngai tikete na pesa nanu libota na nzambe o bazola na biso partout dans le monde na pesi bino bambote belé to kutani pamba te po toza na pema na lobaka boye suksi ya vie ya mutu eza kaka pema ya intelligence topé sagesse e batelaka mutu te batu ebele bazobunga rumba pamba te na lobaka boye. Ce qui est là qui lo sambo est bien, sengeli to bondela pour na kolakisa tata oya kela biso tozo reconnaître ye. Mais tika na biso lo sambo e batela kate. Eza na bato belé ba sambeli na ba niveau nyonso. Mais suka nango mabele meli bango. Ba koti mabele. Munena nzoto e batela kate. Ce qui est là qui munena nzoto e batela ka. Mais yanga pepe kala kota mabele te. Yampanya. Nazalaka soki nazokanisa mwana mobali o pepe kale wana nazomona dokolos dokolos na France mwana mobali aibi kobina makasi bango bazalaki kaka pene ya pepe kale bazoningisa kaka loketo dokolos tata pambolo esiko zali kuna na mboka mikili ya poto yaya monena nzoto ekoka kobatela pepe kale te bongo soki ezalaki kitoko mama na lulio za mwasa kitoko mais ko bosana te mboko basi kitoko bazali kitoko zomona kitoko ebatelaka te soki ezalaki kitoko ebatelaka mais oyanga Jeannette Bombola kota mabele te famille ada bombole ti lelo ma miso ezotanga bango na nzembo kitoko obaki na kopesa papa chéri Jibempia na leader amufu be machine ya musique ba pesi ye mwa misolo balobi yemba Jeannette Bombole mayele masilinga na komizoba na lela kayo. Pasteur, wane okomi déjà la musique mo profane. Na te akana be exemple. Zala kimia mama.
ezana bato belé ayoka kaka Jeannette Bombole maye bakate fona expliquer le lenge ni Jeannette azali eza mabe ada Bombole tata pambola bino kitoko ekoka ko battre la Jeannette Bombole te akota mabele pe histoire ne si la famille tikala yaya nazalaka soki na lobina ta la modèle kitoko eza na famille na ngana kitoko ya famille ada Bombole biso tokokoka te na famille ada Bombole longi ya mabe eza te bango nyonso bazaka kitoko tata pambola ada Bombole soki ezalaki elamba na leli fumumpa Kester bongisa mwasi na yo nzinzi ye oyebi nzembo nzinzi wana fumumpa elambe ko batela yete pena mungo ko batela yete soki ezalaki kaki elamba wana me yangai papa wemba kota mabele te na kanisi lisu na nzembo ya sapologie na kanisi na sapologie na mungongo na mukia banda ko yembela me ko batela yete yaya tambola na kobanga nzambe mokilo toza baleki nzela bongo soki ezalaki maloba to pe adoration me yanga papa ale moloto akota mabele te po ete ya yebaki ko adorer nzambe pe soki aza ko adorer bato bazolela na yoki pe mwana moko abotami kuna bakota njili me loko ezoboma ye alingi kotika suki te po tomona bilembo ya papa ale moloto epai na ye bongo soki ezalaki mungongo pasteur na kati ona te ya mwana oyo abotami na njili wana yo poza musali na nzambe pourquoi pas okendaki nanu oyeba nanu ka ya mwana wana bopriele ye po azala deja na onction wana lokola abotami na onction ya ale moloto oui azosala babiloko bamalobe ndenge papa la bande kosala mais baza bano babotami baza baimpoli yende fois luka biso tokoko luka ete biso papa ale moloto alukaka biso tochai maboko oui oboya pona ni père spirituel oui père spirituel na été menaza oyo batu bazo reconnaître na mboka nazo sala musala kitoko soki aza na problème akoya na chai maboko lana na silisa soki ezalaki mungongo ebatelaka mungongo ekoka kobatela ya marité Yesu akanganga singa na kingo ata na kimi na gayashila kumama yesoyo kumama shilo mungongo ebatela yete tambola na kobanga nzambe nzamba pambola yo merci mama pona ndenge ekolanda ngai ti awa esika ya musala na Flat Hotel Ozi Extra Large pona tina ya kotuna nga mituna tata apambolo moni be exemple nyonso na pesi yo pe oche yango na mutu na yo omona ke tina lamuki boya ya na lobaka boye batu ebele bazokanisa développement to pe kotambola na ba condition moko akitoko ebatelaka na ba morgue na poto ba morgue ze ya kotonda ba mindele pe na kati mutu abatelaka biso atako citation mboka za mabe mais mutu azobatela biso eza nzambe yaya basi ya kitoko bakoti mabele mibale ya kitoko bakoti mabele ba bon garçon ba belle fille soki tokutani bo eza nzambe tata apambola yo. Merci beaucoup Joseph Bolandi pasteur Lité ya kanda ndenge vraiment bandaki introduction na ye abandi yango vraiment bien makasi côté vraiment bandimi en tant que pasteur vraiment bato ba considéraka lelo na ebité na monde internet tozokoma ba journaliste bazofinga na bango ba kotisi bazofinga ba président ba orchestre en tant que pasteur est-ce que ozwa ki vraiment temps ya kokutana na bango kosola na bango to otika bango na ba prière to kokoma wapi merci nalobaka boye oya koyoka tengane pe to koyoka na te na zoloba bien omoni nga na nzela yo oya nzoto mikie kopesa nga mbote te bosana nga ningo bosana libela mama bota yo po soki omeki na loboko ngo kute kokoma te façon na kopapolela yo okolapa lité ya pete bebisi bino o siko eza lité ya kanda trouble moko koti na minute on na mboka
Ah. On a ko papolela ngo penza batu biebe surtout na église. Na ko bete batolo lengwana na papolo na nyatio na kwesio okota to hôpital. Et comme ni nyango. Mama omoni musala obino bozo sala ebele eza vocation na bango ebele bakoti yango pe na sentiment na yebeza na mwana mwasi moko akotaka musala théâtre ndenge nini fille moko banaye ko sala théâtre azalaki côté na bango na quartier na bango mokolo fille wana kufaki ndenge batu bayaki ebele mwana mwasi wana pa lobinga pe fona kota théâtre po mokona kokufa batu baya ebele eza sentiment ozo kota kati ya moto mais na batu ebele atangeli yango te ayekoli yango te parce que musala nyonso eza na dontologie nango ndeti nga soki moto atali boye ayebi ke naza nani pasteur po biso esengeli tolata kaka ne oyo ezolakisa ke pembe oyo motema na nga peza pe pembe mais batu ebele bazotia pembe mais mitema na bango eza mwindu buzobe ebele na kati makambo nyonso ozomona na kati internet batu bazofingana parce que bango moko balingi ete bafingama bazwa base batu batala bango ebele na kamoka pe batu mususu vando ozotala buzoba bongo okotala ngo pona nini zape yango chama te ya kitoko ndenge ngana otovandi boye batu batala babika bayoka maloba bien ndenge ezobima kati ya munoko na ngai eza kitoko te na uti komona Sankara lobi Nathalie na TV azofinga papa chéri jibe mpia na leader ya mofu est-ce que Sankara zana pema Sankara mwana oya mukie oya azana force kofinga papa chéri jibe mpia na biloko wana na jibe na lingaka ngote finga mutu mususu me jibe te papa chéri mwana mobalo ya binisi biso ya souve banani ba mema kilo ya yo fingela nga jibe mibali ba mema kilo muke okoko fingela nga papa chéri te Nzembo wana ndengo yembaka monteke sala mabe yo pasteur ezo sala bien nani ayebi yango te bible ezoloba boye wuta moye kende kolala oya lobi eta sumuki te bosolo kati na yeza te miso ezoyoka matu ezomonga kuti nazo yembe bongo ba collègue nangi bele bazomela ba miso ezomona matu ezoyoka bongo ba collègue nangi bele kuti bazomela ba diamba na ba whisky na sima to pe na ba toilette bozomona te na lobaka boye mwana oya komi na zemi na kati église ba sente na kopesa suspension ta kosala musala nzambe bongo ba bazokende kolongola nga na yebite tika to batela mwana na lobi akoko sala jefte oko condamner nga ite nga na yoka ka musique nyonso tout chananu boye na yoka ka nyonso mais na landelaka na zoeba mabeza wana otambola suna ainsi dit l'Éternel non quel ainsi dit l'Éternel yebi ainsi dit l'Éternel te loba na ngai oyebi ainsi dit l'Éternel ça nzambe faut tambola ainsi dit l'Éternel mawa makasi nazoyokelo mawa ozam puku pemeni na ngai contrôler langage quel ainsi dit l'Éternel contrôler langage na yo sabi mo ba pasteur ndebolo bana bongisa musala na yo eza musala o ezolesa libota na yo ezosunga pe famille na yo oyo tangelaki mama journaliste papa journaliste musala bozo sala eza musala ya kofinga na kate eza musala eza na ba principe nango bokine kofinga na pona nini na télévision aleki azofinga muninga na ba bêtise na ba kombo ba mama na biso na ba kombo ba papa na biso ezo sambwa na kati ya ba internet biloko abongo eza kitoko te bongola motema na yo et comme même mutu journaliste boake ko se renseigner na avenir ya baninga o bakola kuna ye ba est-ce que bakola na vie ya bien bakola nini ya mabe omona na mama batu bakotisi bazo finga e atoke pasteur nembite rote ya bandeko wana eza maladi ya mitu o peuple congolais azobela eza maladi soko moni mutu azosala biloko bongo bo comprendre kaza maladi abela kala malade se kote na musisa kotika la pe suko bikate biloko abongo eza kitoko te okene kosala betidi yango pe tozomona ba collègue na biso ba prophète ebele ba koma kotinda bana kene kotala vie na bango eza na epota na okuta na prophétité ba lobeke tout droit et que tout droit te eza mabe makasi na lingi biloko abongo te yaya mwasi bongo la motema yaya mobali bongo la motema
biloko ya bongo eza kitoko te bamisusu bazofilme na banzoto na bango azwi telefone achebo akangi chwa Comme côté ka nzoto na internet c'est comme le quoi vraiment mon bongo aux autres cas vraiment bandeko accueillir à mi filmer ou bien mi kangi ba photo atindi et pas mon la photo ou bien la page moko boye pour écrire le base quoi succès. Merci eza mabete. Est-ce que mutuna o yozo tuna ngai yozo tambusa vie na yo bien mankas yo nano kanga photo mutakala te non na kanga te non na kanga mikoleko ya tango ko ke lenyambongo ko kanga te non tika ko kanga te sala attention hein oh non ke ko ba na bilobela surtout bino basi ya pembe bozana buzoba makasi yango na biso pasteur ngai la biso ya mopanzi boy na kanga te parce que na utsa na ko sa 4 ans na internet dans le bango mobalo ya biasa mutakala nganga a republier na le bien pas mon agezate boyende zalaka nanga pe na yoki souci na yoki mbala moko esengo ya ko proposer yo mama pasteur non nga naza déjà occupé nazo monter ko makamo occupation ezate oya koya na mbongo na liboso abali yo pasteur yoka vraiment marambolo na lobi yango na chema ina munoko te akowumisa o wana soki 4 soki combien wana asala pe mbango kende pe age pe so kende na boyi ba menopause biso pe to pambola mabeza te biloko abongo eza kitoko te esala kapasi na motema bana moko amike bazotala pour publication comme le mutino sazotala bazotala grande sœur ya ba pasteur lité akanda a publié kinzoto na ye bolumbu eza kitoko te yaya Bible otozotanga nzoto bazobenga ngo corps du Christ eza nzoto eza sacré okoki ko exposer yango ndengwana te eza na bato ebele baza ko exposer nzoto me bazobosa na lobi awa lelo yo exposer nzoto lobi mibali bazoya te famille comme ndoki awa yo exposer nzoto bandoki bakoti mabote ke lobi famille ndoki ozobosa na ke osali 12 ans na libala 5 ans, 6 ans, moi, nazoya te pona nini. O te kaka de gens autres na ba stratégie. O ya yomoko ya ba internet. Ya. Bozo bosa na ke musalo bozo sala ba conséquence nango eza lelo te lobby. Ba conséquence nango eza lobby. Tozala très prudent. Très prudent. Tozo loba lokola tozo loba te. Tobeli maboma to nini. Boniko. Mutu ambongo ebele. Ya le kinga na mbongo depa na ma Patrick Boyimbo papa na Shaina kuna na Paris na bosanité mwana mobalo nazolinge makasi kuna na Suède Abuba Makanda na Suède tata pambola yo les grands combattants. Merci. Merci beaucoup, j'espère Bolani Nenge, pasteur Lité Akanda Alobi, Ateiba journaliste internet, en tout cas tout changé pour que ça la bien. Ba pasteur Abatbazo Bimisa Bapé Manabamba Ote Bisoso peut tout changer et resala bien pasteur en tant que pasteur to komi nangonga oyo tozo ebate to sala ki déjà enrôlement tozo ki ba carte de lecteur tikali sikoyo pour to kene na vote na ebité na ndeboyo kananga na basala nzambe est-ce que bozo sala ba prière déjà si bon moni est-ce que vote kozala ou bien kozala te maman oza mwana mayele hein tata pambola yo pesa mbote. Merci pour la question kitoko. Naza politicien te, naza pe combattant te, naza pe opposant te, naza pe majorité te, mais na bundaka mingi pour na problème ya peuple. Peuple de Dieu ou bien peuple congolais. Jésus-Christ, baye kotuna ye, oza muyuda po lelo, zela nazo kine malembe. Lelo e koma suba tune, yaya, oza muteke, oza mutabandundu, naza mutabandundu tena koma ko sambela na mu Yesu. Non, eza buzoba soki moni mutazolo babongo, mutuna yezo salate. Jésus-Christ batuni ye oza muyuda, ayebisi bango olobi yango.
a reconnaître qui ekolo na ye pe a reconnaître mboka na ye lolenge nga pe lelo nazo reconnaître mboka na ngai na tangu yakala mokile tambolaka ki na bakondimi bale ba prophète na ba roi soki ba moni roi zotambola mabe ba prophète bakoya balobi ke makambo zo sala eza kitoko te mais lelo nga nazokamwa Barchibishak babimi, Barchipak babimi, ah, français en abouzobe, Badémoniaque babimi, prophète de la nation babimi, après Kobima, Bosalinini, Tope Bolobinini. Maman, élection Koko Zalanango, Ezama Bete, et Sengeli Tosa l'élection, to voter to yeba nani akobima poete yatambu salobi et ça la pe ba gudanze et ça la pe kitoko yepa ya ko sala oba ninga mususu ba ko ya ko sala te ya sala nini asala yango mais ya pas yeza nini ah mama ngana kotanga ba kombo abatu bitumba ya liboso oyo moye peuple longue élection ezate eza tribu ba tribu ozomonete des autres ma kasi na mboka ngana ba tribu to ko tiana ba mbeli turo boko kamwa okokende kuna bakasayen baluba tala mokilo ndenge zoka okomona muluba ya kananga na muluba ya mbujima ibazo yokana te tala munene ya tribalisme o ekoti na mboka boni boni to ko bongisa mboka yaya turo to ko kata na machete mabebo ko kamwa biloko abongo eza kitoko te moma ke toza na ba tribalisme ya bekolo to pe ya ba kutimi na biso boni boni to kolonga élection tangu tozo longwa kuna na bikola mboka to ye na religion pe a telemi église de rêve à lobby ye kaka catholique pas lobby ye kaka kimbangiste pas lobby ye kaka. OK bino ba pasteur normalement na ba église fait bozala yini ngana ko tia mutumbeli siko tozo ninga tokene na élection ngotoko kene ndenge nini tala ba opposant na yebaka te mito mwezo sala to ezo sala te basangani liboke bazwi kaka $1000 babwaki kaka na katikati na bango pu bango nyonso bapanzani menga bana na vanda ki bo mekana no kopianga ta 1000 yango natala soki na kotika makambo nzambe mekeka te mbongo basakana kana ngote Pasteur mbongo basakana nango to ndimi pena otika na yo côté ya ndingo mesana côté ya vraiment otika pona mbongo yoka tozokende malembe tokokende na vote yango ndenge nini tolekisi mayele ebele yaya na lobaka boye peuple congolais tozali loba moko te moment que tozali loba moko te tokotika la vivre réussite ya vie na biso te yoka na biso exemple moko omoni muto abandundu na mboka oyo ata zozwa na mbongo te ata zozwa na salaire bien te mais lokola kaka ndeko na bango asa na poste kuna zomona ka lokwa ye muta seni aza kuna eza na sensité oye pa bandeko na biso pe ya baluba ndenge moko azwa mbongo te yesu si kaka lokola ndeko na bango moko muluba aza kuna yesu mona kaka lokola ye mutu aza kuna biloko bongo yango ezo sala pasi makasi asa l'église munene batu batondi plein luka bana bamona na kate bana baza wapi na nganda diamba bazomela ba whisky bazobima na basia batu minute ya kotanga papa nzoto elembia bani maladi botala bo mwana zalaki na États-Unis na uti kotanga ba cours biblique po boreze ya famille ndoso mona pasteur te kande na kati te place wana ezalaka que mosali na nzambe tango asalelaka bato ba délivrance souvent ba problème eyaka trop na bandako na bango yango sala ke milimo wana soki bana pe baza makasi te no mona bana ebele ba obeba ba pasteur ebele bana bango ba bebaka lukuta mais bino mo ba pasteur boloba lukuta eza makambo lukuta wana eza makambo conscience toningi tokende na maponami
mapona mieza bien makasi esengeli to pona to yeba nani akozala to nani akozala te esengeli ye to esengeli ye te yambo ete nakende na question uti kotuna ya bana ya basali ya Nzambe posa na ngai eza nini tozala liloba moko po tokende na mapona bango na bango bazondimana te nani akondima muninga to pe nani akondima muninga te esengeli tozala liloba moko te fair play pe fo ezalaka to pesa muninga chance totala peut-être yende mutakosa nini ekosimba soki to cheye mais ya pas ces années bato yo lelo tozomona bango bazowela ba pouvoir baza bato bazofana na mapango ya famille yemo katikala kosomba ta lupango te ata $1000 ya pambo yo azana ngote yaya est-ce que soka zu pouvoir est-ce que sunga peuple na ye ndozomona peuple azolia mabe azola la mabe lelo kindoke ye makasi bato ebele ba profiter na citation mboka nazolo ba bien mukolo mboko ekobonga ebele bakozanga makama ko prophétiser bakozanga makama ko teya yango zomona soki bakena poto moyeba teya ezate po monter sa bonga za l'aise tenya kitoko menga soki na vanika na église bazomona ka elongi ya pasi tika to nyate masakole nzamba lobozo voyager kalate nzamba zomona yo anewe ko sila to zobala po bayebike awa libala za pa pasi mezala bamboka mususu ko lobika kalelo na zobala zosani ozobala biloko abongo eza kitoko te peuple fongola misu na lobi pona opposition te na lobi pona majorité te mais na lobi pona motu nyonso na yoka te lobi na tongwe maboko ya kokanga na boloko mbango biloko abongo pe na lingi yango te na lingi makambo ya boloko te soki likambo eza to solola en famille to bongisa na ndenge ya bana ya ndako ndenge toza awa tozobongisa na ndenge bana ndako tango nazolongwa awa nazokende okutana na mosengo nazana mwa makambo ko solola na ye tango nazolongwa kuna nde nazobeta tour kuna na limité 7e nazana makambo pa ko solola na bango soki na longo wana nde nake na parler du peuple nake ko provoquer moi réunion moko kuna na solola na bana groupe théâtral mauvais souvenir po nalingi pe ko solola na bango place pa pamba te faut ko solola na bango place kuna na parlement na yebelo ko nito bongisi poto sala na bana wana c'est très important Dieu donné mouya Dieu donné na Italie tata oya linginga mingi mais ya pas ces qui bazo bimisanga na ndaku pa bakolo lupango mais bazo kipenga ité ngana kamo kali kamo makasi porte-parole ya ba combattant sa rival oyebi azaka na Afrique du Sud oyo kakaye kaka faut ko yo kaka bata bongo ezabi peuple de Dieu peuple congolais mwana na Nzambe nyonso éviter tribalisme ezo sala mabe makasi dadi azo sala biloko ya bosoto ya salita zo boma mboka tolo nazo pesa exemple na ba o ba dadi na bango bazo sala buzoba yo na église no mabenga dadi za papa oui kasi te papa na bango azo sala buzoba mais bango bazo betela buzoba na maboko mama komba dadi on telemela ngo mingi bino ba passe oui tozo telemela ngo po yango nde bimi buzoba makasi dadi abimisi mutungolo mais biso na mboka tozo luka bateau de pêche ozomona esika pasi ezali ngolo wana bimisi ke mutu batie maladie moko mabe pasteur boye so ba délivrance ke eloko mo boye za mutu na lokolo bimisa ye peuple aza aveugle eloko ninga na kono bimisa mutu na lokolo soki eza pota ke ne basala pansement pa ba minganga maladie spirituelle obi ke na médecine esimbaka te non tika biloko pamba na mama tika na kwa koloba likamo na kana koloba te tongo etanelanga lobi mabe tika. Merci beaucoup pasteur Dité Akanda et loko on a tuna kiyo okima ki omwa muki ya bana ya ba pasteur. Oui. Merci. Maman. Nalobaka boye. Biso ba parents to pe biso ba boti. Toza makasi na ko éduquer bana ya otoboko laka. Bano ba uta kalibanda ba boko amakatre kitoko mais bana oya biso moto kwa kopesa bango éducation te ozomona soko betika ka mwana mbata bo akokufa milio
milimo mabozo yoka ekendo kota mwana na sansi nini bango balobaka soko bengani milimo ekokota pa bana te bana nde baza bato ya buzoba mama na lobaka boye milimo ekota bana te ndenge nini mwana zokende kosala vina ebiyenga na zokende mela badiamba na ye na banganda zokende kota partout mo ba pasteur na bolobaka ngana za pasteur mwana nga za pasteur te azana ba posa na ye nzoto azana droit ya kosala mwana nga za pasteur mais lobi nango tango papa bani maladi mwana wana akomi pasteur ozomona maloba na biso to lobaka ndenge kangaka biso lobi biloko abongo eza kitoko te mwana pasteur aza pasteur te mwana joueur aza joueur te mwana musicien aza musicien te bakulutu bazoloba bwe tobotaka mwana kasi motema te ozolanda mama tobotaka mwana kasi tobotaka motema te tika na yebisa bato makambo oyo soko yoki mutu moko azolobake nazosambela milimo mabe ona bengana kekenaka pa bana te ekenaka pa bana te nzambe nde asala yo ngolo bima mosali ya nzambe masali bana na yo te mpe asali famille na yo te mama nalobaka boye omoni basali ya nzambe nyonso toyebani lelo na mboka mbutu eza na bafamille na biso ya makasi bandumba ya makasi bibotela mwanza ya makasi na bafamille na biso desordre ya makasi elingi kolobake musala o nzamba apesi ngai apesi bandeko na ngate bandeko na ngafu basala ba vina bango ngana bana kotika bango na maboko ya nzambe soki nzamba bengi bango kitoko soki ba bengi bango tendeti nga bandeko na ngai soki naza na mbongo oyo amelaka masanga na pesa kata dekazi ekende komela tonga nzoto nandak no masanga oui ekota kamenga na melaka te ekisami teke po nga na yebi baloba ndako ya musala na nzambe eloko na ndako na nge epekisami koboma peuple congolais te kotumbela nga peuple congolais te peuple congolais alia malamu alata malamu atanga malamu avivre na bacondition ya kitoko yango nde eza motuya oyo nde epekisami na ndako na ngai ya mabende na lingi te kobomela nga peuple te kokatela ngai ye machete te ndenge bazokata me ya komela soki eza tosala nini tomela ya kolia pe soki eza tosala nini tolia komela mosusu ozomona peuple azomela eza ya nini ezaki azomela po abosana souci yaya kozanga salaire na vie ememelaka mpe moto souci bestoma bagastrite batension ebelebele lokola aza na salaire te lokola afutamaka te nde ozomonaka peuple azomela alango abosana ata mpasi ya mboka. C'est très important, maman. Merci beaucoup, Bolandi Pasteur Lité Akanda Atei, vraiment bien. Yamala Mutozoa, Yamabe Tutsika. Pasteur Lité Akanda, Natunono Eloko, Kosikate. Mais, Namonio depuis M. Banda qui ote, mais n'est-ce que le monde a Bible était? Ok, l'homme de Dieu attendra toujours dans le monde qui n'a. Merci beaucoup. Bible Baïbaki. Oui, Bible Baïbaki. Banda Baïbi Bible. Moi na mwasi moko ya kitoko aza na Paris ndazotinde langa tablette ezokoma kaka semaine oyo zuwa Arlette na Paris atie yango pe déjà Bible na kati abi papa fotanga Bible digital abino mo ba pasteur ana botelemela likambo ya Bible na kati ya téléphone que soki molimo mabe ende na to mona ba pasteur atie Bible bo est-ce que yo tia téléphone molimo mabe a naviguer ou bien ko tia kutu téléphone ko tia boete eza modernisation soko tia téléphone bo display ko panzana pona téléphone wana ko mekate Bible eza Bible mais téléphone ningo zo mona Bible bazo tia na kati ya téléphone eza bozo batango zo tia boye na kati ya téléphone eza na ba film sexy c'est ko zo bamba mutu na ba film sexy na Bible pasteur okoma na ba film ya sexy ndenge to cheka na kati ba collègue na ngebele bazo tia na kati ya ba téléphone na bango ngana ko chete ngana ko zela ngokaka ninge ko yela soki eza na ba film na garder o supprimer te bango batu ba cheki ba yeba kitina ndenge bango ba cheli ngai siko na sala ko boni. Merci beaucoup. Tokomi presque n'a fait émission. Vous avez droit de savoir. Pasteur Lité Akanda, Pesabsoba programme il y a culte dans l'église. Puis mot de la fin nayo pour l'émission na biso alile. Merci. Mot de la fin na pambolio makasi. Ndongo yeko lukangai ba programme ba culte ezana neto sambela kaka une fois. Oh. Oui. Na neto sambela kamba la mokolo kwa to sambela ki awa le 1er avril
tokosambela kaka le 1er avril oyo nasalaki na imika tokozela lisusu ti avril oyo ekoya tosambela kaka une fois na année nde tokosambela lisusu si totiki année mobima na maboko ya Nzambe. Merci ya kolobeza boye naza frère na bino naza ndeko na bino obolingaka mingi botalaka na ba télévision pe bovandaka boseka nini lite ya kanda amemeli biso mukola lelo comme artiste na bino obolobaka artiste préféré. Oui naza préféré mais préféré azo kemba pas onyo kwama sala quelque chose pour na préféré na bande ko foutela quelque part place na foutela ki ndeko wana mutema malamu animaki na pesa ya garantie ya 3 mois na pesa ki 3 mois sikoyo eko sala ki bazo bimisanga place wana bazo tia makelele bazo selika pe bazo swani sangai na ke ko luka gaga na ke ko luka ndaku ya sika pona kota ndaku balinga ka 8 mois 10 mois sala nga passe makasi na luki de gauche à droite na moni place ya kokende kolela ezate nde na lobi tena profiter pe na micro ya mama Kombo mama Darlene City Kombo Congo check bande konos bolana Congo check bolanda ka mama Darli na sengi lisungi na sengi bo soutenir ngai enfin kena kwa kofuta mbongo ya garantie pour kena kota esika ya esika mboka na bino boyebi botika mboka ya trop de déception tozolela l'état tche 3 mois mais ko kende place wana okende ko futa mbongo 3 mois mama na zoyebisa yo longwa papa biso banda to longwa musala de compte final enano ebimate banda ko yango ezo sunga biso to kende ko zwa 3 mois pona nini soko ebisi l'état ko ya ko kanga l'état mutatongela kinga banda ko yo pomezo sala passe makasi benganga na plus de 143 89 78 37 à 29 na lobi bien plus de 143 89 78 37 à 29. Merci na bandeko déjà babanda ki geste na bango lokola kulutu na ngai Abuba Makanda kuna na Suède asalaki déjà moi quelque chose tata pambola yo kulutu na ngai le grand combattant Abuba Makanda na bosanité kulutu na ngai sa rival porte-parole de la Koya ba combattant nyonso yé pas au bon ama pour na ko soutenir na bosanité Fanny Mbombo Fanny mère double na Paris na bosanité Dieudonné Mouya na Italie Koko Mouya kuna na Milan tata pambola yo bandeko nyonso bolingalité ya kanda Bibiche boucle d'or kingo mwambe na Lyon mutu mbongo ebele ya bosana kangaite Patrick Depa na maboyimbo papa na China kuna na Paris na bosanité Ani Maya Ani mama na héritier Manuela kuna na France na Paris tata pambola bino bana nyonso groupe théâtral Mauvais Souvenir mama Wilkie Brave Moana Carotte Métis Noir tata apambola bino. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez qui vraiment ébélé à Rolanda. Émission, vous avez droit de savoir. Lelo Darling Love a yambela kibino. Moko ya basali nanzambe vraiment à teibino. Merci encore na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Moussale do salama toujours. Mbote lisusu na Freddy Chibangu Agetrad. Patron des patrons, daddy. Malgré tout, parce qu'il était à Kanda Télé, mais daddy, mais daddy. Vraiment, mbote na yo place aux amis, na JP Panda, na Suisse 5 fois ballon d'or. Mbote na yo vraiment, na dodé ma fumusa, joie ou Pedro, mon bali à moto. Mon bali à moto, attends, mais là pour moi, si na quoi, mon vieux. Tozeloka na kin erosala vraiment bien makasi po bala na bango mona pota solo au bala ka mingité et bromo na vraiment na bilili et merci encore na moi mon bala na sima caméra metitima o sala ke bon na image kitoko boye boka so ya émission kitoko boye wana vraiment metitima merci beaucoup na yo musala eko bakaka tomonani on se retrouve bye bye. Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.